boinga na yo tolove bamonte bastratégie carrière na yo bakeko bomba yo na londa na kalemba daje kaka mpona mona yo te zefie moya bolingo ekoma trouble obango basepela zefie oya toantu RS m'apporte les parties sana bokasi internet toujours réussir kolove na WhatsApp na Facebook mwali solo na litoi mais cela ne me suffit pas nazana posa na bébé corps face à face c'est fié oyanga tout na komata le viaton d'amour c'est fille pour la tambola na ba ndende na bambenge vale na misa baligata na beto de l'angle pour epesa sama na ba moke manager tikanga ça finanga papa Curtis avina précis Tomoni absence. Il y a Bercy moi na drummer, la personne qui joue la batterie, Koba, na concert à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui se passe? Bakimi ou Baza? après na moniango qui absence nae ils arrivent remarquable biso tozalaki déjà na Saint-Étienne il y a mon anité alors tout ça qui da publicité sports il y a concert à gare il y a Saint-Étienne wana déjà absence nae da ba comment déjà pour que non moi ja et puis na moni était na concert na moni pe kobate alors tant aux zongi là comme les Bexi comme les Bexi mutakoz empêchement to ebi poto tente to vendre na poto te mutakoz appelle sur place mo ba vendre qui Deba benga ka téléphone sur les katé. c'est ça le problème Na mona Koba ligne ni depuis la so ba jeudi. benga ite ni la so ba benga ite Ba benga yo Koba. ba ngate ngana chef ti ba benga pe chef Mich ka ba benga pe champion vol Depuis on comprendre bien pour na yo jires bakimi te. non nakoki jamais kolobaki bakimi non biso tozongi to équipe ezongi te naloba bakimi ndeni Je t'aime du plus profond de mon cœur, t'étais caboué. Tu fais comme je dis, non comme j'agis, puisque tu m'aimes. Alinga ka moi tourne un week-end, pas yoka bien. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Goûter, goûter, pas du jour qui pleuve, qui neige, on laisse à déterminer. Vouloir ou pas, bangala nangai ata pour tout le matin bakale kitisa délivrance na boloko ngana sa monga tete ka bo solution liberté 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 Passif Ndabi. On a du gaz et du Restaurant MK Royal aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis avenue Descartes à Limay-Brévannes, 94 450 à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir très nombreux, en train d'attendre votre belle émission. En tout cas, je suis là pour vous présenter. Je suis avec ces musiciens qui sont en séjour à Paris. Le musicien qui évolue bel et bien au sein du groupe Timouat à l'orchestre cher à Héritier Watanabe, mais c'est le chanteur La Poulga que je le salue certainement. Il s'agit de Jires Foudre, en tout cas, avec Malik Senté.
azo accompagné Jires lelo tosola mambebele tosola par rapport à préoccupation de nos fidèles internautes. Bonjour ou bonsoir. Merci pour votre attention encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Merci à Gislem Assamba Oazana derrière caméra et puis Michel Lelo ils a réalisé Platon de Beaumont les a décoré c'est grâce à Gislem Assamba et puis merci infiniment à Michel Kombe Aigle Moutoua ça a plus de 26 ans na Kombo naye Michel Kombe Aigle. Merci à toi, merci infiniment à Dias Kavoulou Papa Zahir pour l'assistance et puis à Nelka Bafosset. Mesdames et messieurs fidèles internautes, comme je l'ai dit, je suis bel et bien avec Jires Foudre Aquila Sassou Ndekalikolo. Lelo toyambi pour un plaisir nabino baza awa na Paris baza na studio pour un album Chemin de la gloire et puis ma production Moussoussou, mais du moins je vous informe que l'artiste va se produire na Orléans le 13, donc c'est samedi à Zana Orléans on a Timouata Mobimba pour la production où ils ont signé maison de production Complexe Production avec M. Joe Mbemba. Donc, nous allons à Orléans pour que tout l'accès toujours exclusivité à production. Merci à Batonios Toubalinga, Prince Bakali Monaroi, Botika la branché, Bolanda émission, Bolanda Masolo Toro Solo là. Place au boss, il est là, tout n'a pas question, on a tout na yango. Jires Foudre avec Malik sont là. Jires Foudre et Malik, bonjour, bonsoir. 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 Bakali Prince. Bonne santé. Ouais, deux noms bienvenue à Paris, hein? Toujours. Déposa awa émission liboso yango ya na yamba yo. Nazela ina totalement tout ça no boulot. Pour toi li boulot. Li bena boulot. On a trop concentré tant trop préparé. Et puis il travaille à moi trop. Studio surtout. Trop concentré chemin de la gloire. Gloire à moi yango aussi. On dit bon à Paris tout tambola. Platon on atala on a TV na mutunga itu zagine agomini na miti. C'est que n'a pas dit la pizza vert, on s'en est bien. Walking on the baloba. Merci beaucoup. Alors ça yo moko zapena Malik ça va? Oui, ça va. Bogak mo mes clavéristes. Ya wata. En tout cas franchement. Bon, bah, séjour sur les gabiers à Paris? Oui, très bien, vraiment. Vous êtes très à l'aise? Sur les gabiers, bien. Très à l'aise. Très à l'aise. Dans le Mwanga, on a parlé, très à l'aise, vraiment. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, fidèles internautes, mes invités sont là. Jires Foudre, avant de côté dans l'isolo, na linga ina no côte, sabi son abeya émission. Pour mon gongo na yo, ba Rosaline Rosa, Spiritas Mobimba, balinga, on va présenter des Zika Bouchkop. Présent des Il y a mère Niclette. Il y a mère Niclette, il y a des gars mokelenge. Mota danger dans notre on a tout le temps national là, présent des tous à la Bangola, les là revenus de Paris. Atiki ba vena biso ba Xavier Lopez, ba Mandela Weston, Yandela, Présario. Ba espoir yonzi canapé so ba mbote belé sur les bembe. Ba za uni belé ba Sos Alberto, ba Pamela Mayala, donc base on a bato ba na biso ma Pablo Kini Bekara. Voilà quoi. Toyo comme OK au côté de son abeille mission na nenga loyembeli. Ça c'est pour le plaisir de Bruno Lubika et puis à Marie-Hélène Linongi, frère Chalana Maketa. Ça c'est pour toi, Tipe Bokana. Ah ouais, Malik Sente. Prince Bakali, merci. Aïe aïe, oh, Baboïmana yo tolove. Monter ma stratégie, carrière akeko bomba yo, na ronda na kale mbadaje, kaka bona mona yote. C'est fie moya, boni ma koma troublé, obango ba sepela. C'est fie moya toi. RS ma porte les parties, ça n'a pas passé. Na WhatsApp, na Facebook, moi li solo na litoi. Mais cela ne me suffit pas, na sana posa na bébé. Encore face à face, c'est fié, oyanga tout. Na komata le viaton d'amour à ses filles. On attend bon na ba, nene, na ba mangé balé, na misa baligata, na beto de l'angle. Pesa sama na pa moke manager. Tika ma sa finanga. Papa
Dani Chan du chinois congolais. Dani Chan Il y a Mère Josiane. Au monde ok bon. Faut ça on ça fait émission ndengeni. On a ça émission na nani. Ça na presse bakali. Bon vendre na bolobela. Natala yo ça émission na presse bakali na mikili. Dani Chan les grands hommes congolais nazawa. Donc des fois télé les allez. Ça ça kotalia kelo kwe kokina mongongo na ye. Tabape kotalia ka na molaya singa na ye. Bamekisaka liwana bongita. Dieu merci tout refele. Mais le ballon basala sala rien. Héritier kuti flambeau ya jeunesse. Zambe soki watata nanya kobinisa kondo. Zambe soki kokate nanya komema ngapata. Afrika banakini balela wata comment balela wata bayaya tout balela wata. Jires Foudre, en tout cas merci beaucoup. Vocal peut-être vous comprenez un message on y totori na mon boss na pesi bambote place hasard pour tina vandi na kitsa vero boyezaye ezalo wana tira mondo to mendo tote. Très bien. Boulot na yo sala o visa ki na sala ngo. Muske komo ko kisama ba réalité pe na ba fruit pe na ke ya boulot na komo buka ndenge to vanda ba mikili boy. To banda otala ba ya ba mikili ba kuluto ba banda ki penzela. Ba ya ka ba markade wana ba osala studio na markade. Markade to kaka na sango. Le longa pe na markade na yembi na markade. Na mikili na otambola. Na osala pe cop na ndenge ezalaka na koti bona bemisi na zuibo na kebo ebela na zongi na komitina ba Liège. Tout ça grâce à Héritier Watanabe. Grâce à Boss Life. Yango tant que le flambeau de la jeunesse bat pas comprendre raté. Flambeau de la jeunesse parce que moni partout na tambola na boss batu tout. Namboka na fona mona que la majorité a batu na ba batu na biso. Et après on a reflaté très bien. Raté to beta musique monter ya reflaté o komisi belete. To lo ba veri o to mona. Flambeau de la jeunesse. Yango mona yembi flambeau de la jeunesse. Ba meki sakali wana pongita Dieu merci tout refele. Mais lo baloba sala rien. Héritier goti flambeau ya jeunesse. Bolingo kozana bayaya koyeba okabola pasi muto azana pasi muto yo aza alakisinga bolingo ngape na zongisela e respect amour yango e mankara bayaya yango mo batu bazanga batu siko boss na biso aza muto azana na batu ye bayambaka ye na bamboka nyonso tu mona ki bokende boyebo wana base boza l'aise botambola batu musuna ba betaki bango quelque part mais biso mona ke tozaka partout mabele tout tozonyata désolé laksaki balela e. Merci je reste côté de l'émission parce que tout baza branché ba hotel abiso ba tout net ba neo tam tam ongo ki ne Belgique ongo ki ne Bundesallemagne en tout cas covoiturage ezamoko chez Messe neo tam tam bo voyager wana bo zala tranquille et puis ya Marie-Hélène patronne ya MHLMB ya Marie-Hélène Linongi tozana Willery tozana Bandal et puis tozana Lemba na peso bambote belé merci na frère Chalana Maketa na kati ya ville à Nebraska aux États-Unis et puis ya Bruno Lubika mbongo ya propre Jires Foudre yo Dani Chandou benga mère Josiane Bovanda bota l'émission Makabwebani Jires Foudre en tout cas plaisir à 13 ans au monde à Paris mais avant que to kota na masolo à Paris ça fait au moins combien de temps déposer un héritier déjà presque bané tout mouvement salinga na zalaka sauf que yebi ba réalité à vie na moment mo ezaki moi départ mais ezaki presque une année mais so bandi la team de Samina 2015 depuis je reste à Zalaka. Et puis, on a première production héritier dans Romeo Golf. Ouais, on a écouté la première production au Moukile, mais la team DGB a la première concert qui est au télémi public dans la tenue de la Gombe. Ils ont fait ça RFI, au Betara de Jandou, Lewana, Tozaki, je crois qu'il y a Mishkana, Diego, na Manassé. Mais c'est un concert historique à Romeo Golf. Historique, voilà. Il y en a des qui ont des danses. Présentation orchestre. Des debis, il y a Makambutu, des brazas. Des brazas, na batu mingi babenga ngabi tune la bisoye, babenga ko Jires Aquila des brazas Sassou. Des brazas aux Brazzavillois ou aux Alara congolais. Non, naza congolais à RDC, naza congolais, nande konao. Na bena mona mboka. So des brazas ne utila ya ndeni.
Ouais, on a bandi carrière na Brazzaville. Ok. Bandi carrière na Brazzaville. Na bandi na venanga venanga de deux coupes après. Mais na bandi na venanga Gigi Fall et Kiranza. Et ya komani awa Gigi Fall na PC Bambote Beleve Chris. Na banda ina wana maza leader ali bosso eza ke na ekipa na yeke na panza teke. Et puis kolonga wana papa Momo Maurice le patriarche na PC Bambote papa ba Vejen Ngeso. Papa balidi ya ba ser na biso lidi Korisa Bambote belé da ba Rodig Chuba Rodig Ngeso VIP donc père ya ko jabiso asali orchestre Aïssa Musica tozala rasko Aïssa Musica ba musicien ya papa Maurice Ngeso o ba likana Brazzaville ba oyi orchestre wana donc après wana ndesko na ko ya pa venanga Doudou Kopa ndena ya pa venanga Doudou Kopa na komi ko évoluer chez ye tina koma epé chef d'orchestre. Na moment na ba venanga boziki sokobo tozalaka ba Clonzi Benoît 16 ba Jonas Ominga la porte du paradis donc tout ça quand ba Lionel Yoka to kumbela ipe na ndenga ba beya mais kotala makambo to natali makambo na moni ke na obeta ndule ça va mais mboka na nga ezaka na mo évolution mo boye na mambo o etali bulunga na osala fona katsa na kina confirmer na mboka. Non seulement kuna na ezara na ngote kuna pesa parce que bazebira ba pesa ba makambo to ba vena so ba Doudou Kopa do bana Braza pe musique ekenda na ngo mais mboka no ya mboka na ngana préféra ki na za na mboka na nga. Alors ton na so ki da message ya ba collègue na nga lo neti ba kulele Cédric Wata PC Bambote ba Gigi Arabe ba kisa mboka ba ba tuna sakana bango déjà na ndenga ba Brazzaville. Alors na moment on a tibo ça ki na ndenge ya ba Canada. Je crois si Canada ou États-Unis, au Kitanaïda a confirmé départ naé, il y a maison mère. Alors ton à l'orchestre. Dans l'abima Brazzaville peu brisque. Qui orchestre Salama, quand il y a bagage na tika orchestre nando beta. Étant chef d'orchestre. Ta que chef d'orchestre. Ba tout baza ba témoin baza ba olobela. Ba faut ziri sur nos kobo. Ce qui est à Dubaï, on a vu dans la réunion à Paris, Lionel Yokaza, patron. Alors, j'irai cette intégration dans la team Watato Solango, Bobeti première production, où ils présentation, il y a orchestre, il y a musicien, Toyoka qui est Mbelinayo. Mais neti Mbelinayo, il y a un message vocalement, c'est là qui va présenter, il y a un message. Tant que la team Wata, au kutaki mwa bitumbe zalaki ou oyamama ki kitoko na timwata va do koma na vocal wana parce que vocal wana je vous promets mesdames et messieurs fidèles internautes et ça na message mo zawana net message yango yo moko ndo vivaki yango na ngono sela yango vocal non au monika non si ça na sisi solote ngata na katisi na Kinshasa orchestre ezaki kana 2 jours ya recrutement na koma ide na palais ndenge ba recruter ki nga wana ndenge na vanda ki wana tilelo to préparer Romeo Golf avant de préparer to beta Romeo Golf to répéter ki non oui to répéter ki non na blues avant to ke blues to ça ki monsieur Elton c'est eza ki bossa présenter ki biso ki no ba musicien déjà bango ba mona déjà bilongi donc to y tout ça là tout préparer Romeo Golf nga za dans ba arme na ba ki concert eza concert au te ka biso bi ke na otala boye concert wana yango moto binisa biso ki ba découvrir que oyo boy parce que partout batu ba yambanga na ba libanais sonabi Allah yozande sheri nanga ya motema tetendai fongola motema na kota na kati metianga na kati papa na héritier na bébé photocopie no elongi ya bébé photocopie no elongi héritier photocopie no elongi ya Cédric Wata elongi héritier na bébé elongi ya Iso Mobali elongi ya Gibo wa mama wa mama petit amour chose face à comme piano contre-temps. Et marchandise qui na moins cher facture comme na shaba ba libanais bazobeta ba warape bazobeta vous comprenez mais yaki le lobi ke loko ne na boiti na ye nango erotika solo
na lela rabatu nga ba Blaise Kudia Matadie ba lela eloko ane bima me bimate mi bomba mablom soupe senga pe bimate tala e bimate mais ils en a mambo nango donc charato pesa chance na ba auto zo embalelo. Et puis au sala dio mona wata solo bande ko mokile linga ite parce qu'on est ça qui première dioté on est sa première dio et sala magina kata la team kasi ngo zo la ki enseignité ya mwana ti oyo tuninga bike ndenge ni na la team ba yamba ki bien nazaki déjà wana déjà biso ndem to sala makambo to lamba cuisine interne biso. Un très bon artiste musicien chanteur. Mais net aussi rêvé ça moi trotté mais miso moi trotté osa timide mais moto pe faut avoir le développer moi timide keza ke yo voyou yo kunem poli boy ou timide boy ça nga makasi na la mukate na la mukama muki mais mission boy ndi na lekate na banda suko koleka ndengo lobi bongo ke ezala ke bon bere to bongisa ka to apprendre ou to na to ebate yam to apprendre pas battre donc ngana les gars pe mission mais ndolobi wana moi trop mais sinon franchement ça me fait du bien comme on a yo grand chanteur mais côté danse aux alaï moi kilo s'il faut le dire parce que ba tuba la yebi ba président Papson des Brazza ba Francis Tiba mon ami ba kolo histoire bazana ba Blaise Congolo tozaki na Lyon ba Lyon ba balandenga tina Lyon Komboka ya Dadi Lukombo et Frata Mode Molati si référence à Lyon au côté boutique na côté boutique na moni na côté na Fachi ah ouais au mona Fachi oui na na Fachi tokena ba tolongwana na Dadi Lukombo toketi Saint-Étienne malgré amona ntena ndula zo contretemps tete okoma na ndule wana mais j'irais au moins album retiré d'un premier album il hérité Watanabe oyemba pe album wana bien sûr au sala combien de vocaux na ça vocalement quoi to kayo pas grave Malik merci ça c'est pour le plaisir de ya Bruno Lubika ya Willy Pensier Trésor et Soki ya Bedo Pensier écoutez cet artiste musicien J'irais Foudre. Bienvenue Vangasele Ezalaraye Odila Mapuya exemple à suivre Ezalaraye Amonanga Ezalakaye Salomo Escadela Yanga Karine Papa na Gloria Yanga na ya Tolata Lopete na Mosapi Sembole ya mariage Tozalokala Dana Evana Jardin de Ténèbres Yanga na Toko Kabona jamais jamais Jona Saminga Moni Bilenga Bolingo love Moni Bilenga Bolingo love Jean-Pierre Ambassa sous papa na Jodi Sarah Jodi Sarah Oui, bike koyoka yo osana ba mélancolique moko boy na voix, osana ba mawa moko boy na voix. Qui t'inspire ou on s'inspira kana nini? Ah bon. Bulo nanga prince. Yango nde mutu monyi sala to mona na boy. So yango te to mona na ndeni. Ulobakelo mona bo sisa yango te nanda ko bina te mais comment ko bina? Comment forcer dance? Merci ça ba wana to ba coaching à Totorina donc yoza chanteur boy telema oza mobalo telemi bondeni obina te faut que ça raninga naka zalaka ba punition nango pe mo make no to ko kato mo ba punition nango okomo foxer pets ba danser ba za mo masayaka to travailler na kotisa na ninga la mo keto te faut vendre la faut zala boy donc tous améliorer ra muke dans sango peto koma. On s'inspire na quel musicien ou inspiration ou ta wapi? Nana ba sien on ayoka ba ve beaucoup. Ayoka ve beaucoup na yoka ve debaba. Na yoka ve manda. Na yoka Rochero, papa Rochero. Tunga na yoka bangwana ba ya tesa. Na yoka pena bato na ngana obeta musique mingi ya kala. Toko yoka manda moi muke n'avait beaucoup le mouquet. Ibrahim
Chemenanga limbisanga na kolela papa Ibrahim Chemenanga limbisanga na kolela papa Songelanga Ibrahim na motema nanga aminanga ya lisano papa limbisanga na kolela nzambe c'est beaucoup moi Jimmy donc clôturer là wala masolo Dr Kikani Dokotolo Dr Kikani na Dokotolo yaya na mpaka lingomba ave encourageanga Dr Kikani azavo maka encourageanga petit nanga koboma carrière te Petit nanga zala wana petit nanga tika kiteti oza na mbongo te oza pauvre toi qui fait beaucoup le mouké comme ça toi les katoko ta masolo ya poto beaucoup Malik Weo ninyo salinga Obimisinga yumana misabato Bangala pasinanga na loembo Bato tu bakamwenga Weo ninyo salinga Obimisinga yumana misabato Prince Bakali pasinanga na loembo Odila mapuya ngweninga NN World Still no fenanga Malike Tala Oko kisinga na kipwaka mama Yeba Nabongi kutulolendo oyangai Pasye Motema nanzato bakoti bakeseni Kasi Mongonga bolingo sembo ezali kozongela kelimbisa Au nom de l'amour Nalimbisi yo Kozongela ta Obebisi Motema nangaro Au nom de l'amour Nalimbisi yo Junior Louereska, ça le plaisir, je crois. J'y reste foudré, Moyembi. Kamatani peba dando Osepela basi masikitako Maina mesana nanga kosambo Yeba na kondaki na mawa Yeba na sufaki na likambongo Divine. Ah non, franchement, je crois que maintenant que mon bêtis m'a beaucoup sepeli. Parce qu'écoutez cet artiste musicien, il chante tellement bien, il sait bien faire la chose, mais il évolue, s'il vous plaît. Pardon, Nate Kayomuke. Koyoka musicien ya boye. Na retenir, et l'autre mot loba ina débit, oloba mingite musalande. Bozaba musicien à grimace te. Qui va mis ba leka na TV ga po ba loba ba impressionner batu. Mais so remarquer nga na ko loba te na ba mambo loba te. Tenga skola linga émission za bongo. Nga ba linga émission za bongo tellement na professionnel Malik Sente, yope professionnel, bodo sala makambu ya bien. Toujours coaching héritier Watanabe. Bravo héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs dans mon encadrement, coaching, formation za gitoko. Et puis presque na ko sotenga na ya boete. Na zaki ma chanteur qui na ye na voix mais na technique pété. OK. Bien que tu es chef d'orchestre na brasa. Même si on a dans la technique te ya chant. Vanda mais c'est les chanteurs ko tala tactique ya chomoni mutu place azo koma. Naza tenoriste na mba likolo. Na kotande na sape bilo ba papa wemba. Ya manda chat ba Ibrahim. Na ko sote na zape na coaché. Parce qu'on est tindé là bon on sentit que na vandi. Ba makambo mo peut-être mso bando ozanga ko yeba peut-être mso chant ko décortiquer ba makambo mo robo ba mode mo robo kokota.
tous on a mabora boss live parce que olongwa ki pona nini la timota parce que ça la soba new style te nzambe ayebi ponya sala makambo na parce que kama na chires omoni soke ça ki bongo te petem sous chemin de la gloire na ngana zalate nzamba nga esala ma peut-être bongo pona te ya mambala mona sentir ki place ça des places na eza place na nga la team ya mouvement na biso Prince Bakali na ndenga photo net no moni jega savandi boye la team et puis na yo la epeke ba cœur côté ba cœur la team yo pe nyoso za la kolobela te nga na sala na boulot nga nde na oyemba na studio nde na oyemba na concert vona nga échanger place morote. Alors, tout côté chemin de la gloire comme la télé, c'est l'état, monde des hôtels à Bisoba, Maman Emeline Zimba, il y a tous Pépélé Mbeto, et puis Maître Samson d'Europe, Kevin Cheval. On a fils Djeko Mbote, fils Djeko Excellence, Serge Konde, Djeko. Roboa Batunayo, on a Pessi Mbote, Mingi. Nastomi Aka Foulek, général, Trésor Mbombo, honorable et déshonorable, Trésor Mbombo Kawe, et puis Paris t'appartient, Trésor Mbombo, merci infiniment à les rois de Paris, Junior Tchekfou, n'a pas son mot Tebele, n'a pas son mot na Dodi Chungu de la Défense, n'a pas son mot na PDG Bobo Beloy, n'a pas son mot na Batutu Balinga Prince Bakali, président des Zika Bushkop, japonais Mwanzaka Songo, coiffeur international, et puis Yé Hazard responsable de tout faire ma para français. Makamuto Vanda Yoyo Casserole Yazala Lipasa Vanda Yoyo Casserole comment na ejika comment ina benga yo sala nini amo se kanga gagner ngai problème te. Alors Girette Foudray, l'album Chemin de la gloire arrive bozana marcadé enfin ba préparatif ezo le kanenge nini. Ouais, très bien bisono to sala chant bisono to yemba to saba vocal do ba lead quoi. Donc d'ici là, déjà, peut-être aussi ça pour animateur, peut bazo relève. Ouais. Pour déjà que voyage, peut être dans la souka. Puis dit bana Orléans, tozoya, to beta na Orléans, surtout Betuana, ils a peut-être dernier concert na biso. Pour te replier Congo. Ouais. Malik Sente, ça va? Oui, ça va. En forme? Toujours. En forme? Combien de temps dans la team Wata? Là? Non, 3 ans. 3 ans. Mbala moko mikili. Omoni 2 mikili. Grèce na Paris. Ok. Vois chez le gars bien. Ozo côte ça peut moi plan mais les gars bien. Net ba clavériste bobo ka ba tout moi trotter Jésus kende ni na ninga mikili. Ozo côte ça. Ah mais oui. Boss de boss aidi nenga gera biso aidi ke biso to borata aidi ke biso to borata aidi nenga akela biso baje vous en penales parce que mon héritier longue na de akintia ça ino poto et ça confiance convaincu wata na boulot kaka to respect na yo to na habité non boulot respect tout ouais surtout boulot boulot oya iteste ne logo nini po ba boyo ka clavériste bino wala makasi côté santé bo pesa ba percussion moko so imta yo kangwa comprendre mamo o pena tangela mamango oya iteste ne logo ni non na beta ba test ba sala na biloko e beta déjà yo beta ineti ninto yo kata moko nan kaka Malik Sente Malik aza diable aza biloko mabe si pebo kama awa Amroso ah ça jambora yega Bruzu Mungola na kota na kota latine wata na kota latine Gucci wata Papa nyamisana bukine Baba kinga libanda basi bana Nikolo ya mongo ya loye babengana kinga chu Ebike lowa yonde mtobeta yango Est-ce que la chemin de la gloire au betipe Popino bata simela ga boyo no bolukela mutu boya betaka yo mom to betaka yo mo no yo ka ba conseil o sepela rato sepela rato tinga no poser ka ba question ba monter la vie yo mo betaka no betata nini bulu ezali donc koza do satanga ebike ameninga awa alongoli pe Comment qu'on a mené on a mis qu'il y a poto c'est que otambola boya l'aise otambola l'aise ba baisser programme oye pe okeyi boy partout très bien c'est que à la confiance non pas yebi et l'on a même là que
Ouais, biloko mabeza. Mais à part la team Watt, ils ont orchestre moi peu au banda qui obéit déjà. Ouais, bah orchestre la beta la nga wana kuna sala ba test était dans contrat ngote. Très bien. Alors, Gilles Foudre, qui est dans le monde de la vie courir derrière les temps. Qu'est-ce qui se passe encore? Dans mon niveau, très à l'aise. Ma séance au studio, ils ont les cas bien. Ma production n'en parle pas. Vous êtes trop sollicité même. Tout le monde est absence. Il y a Bercy, moi, na drummer, la personne qui joue la batterie, Koba, na concert à Saint-Etienne. Qu'est-ce qui se passe? Kimi ou Baza? Bon, Kima. Nakoki koloba bongo te nga nayebi ki Bercy aza grand animateur. Bercy aza grand animateur. Nga mpe namoni yango ki absence na ye ezalaki remarquable biso tozalaki déjà na Saint-Etienne ya monani te. Alors tosalaki da publicité sports ya concert na gare ya Saint-Etienne wana déjà absence na ye da bato bakomai déjà kokena mwa genre et puis namoni ete na concert namoni mpe koba te. Alors, tant aux zongi, on a commis les Bercy. On a commis les Bercy. Abinanga no yaya. Naza ki mo empêchement naza na Belgique, ba tunando va na bango. Ba yaki retard. Naza ka empêchement pour no yanga na bimbo kati pi bon ba na ka par rapport na bon. Est-ce que signala ki mutu moko bon. Oui, na signala ki te mais na mon garçon a signalé ça la faux bon. Comme na yaki ka té déjà, na yaki te. Et puis c'est tout hein. Nanga mo si qu'on a otala boy on a ko loba ta que je reste foudre ta que membre orchestre Bercy a sa père des enfants je crois qu'à tili famille Penakin si tu es boy Bercy sa première fois t'es ami qui il y a déjà na posant azé quoi dilo boya ki boy si ya ka bon ça pour na boulot na très bien si ya pe boy sous ça ka boulot mtimemi Bercy. Bercy c'est un grand animateur. Oh, na cause à doute c'est vraiment belé qu'il y a quoi tika na poto. Na limité na combat Bercy. Na niveau Bercy ça nango akima na poto. Bato ba soutenir na roi ba Léo Mabuba. Mais na concert à la lité à Saint-Etienne. Mais il faut gérer bato na Kinshasa. Pourquoi bo gérer bato ah? Bozela orchestre et komana Anjili. So raison valable les anini absence na. Raison na biso na benga ki Bercy. So na Bercy tout na ye. Mais net ça comme un système soit solo il a muto après bloqué. Non, on a bloqué un této solo là. Sautali même na statut na yataki. Ati photo ya ati affiche ya. Il y a concert à Orléans. Bongo Koba za petit na sa kauka. On comprend. Voilà petit na yo hein. Koba petit na sa kauka. Akoki jamais azama na parler parce que moni kauka. Eza la team ils appellent la team. Ils ont mon arabe commune belé ndo mon abanga maki non. Quartier ba Dodi Chungu de la défense. C'est quoi ba tu na biso belé basawana. Au moins ba Dodi Chungu ba maître CD Alamba. Maréchal. On se passe le roi petit parler. Dans ce qui est Akimi, on appelle nos akara, nos ara surprise. Oh maître drapeau blanc baléli. Motepo, motaros empêchement. Tu es bipoto tente vendre dans la potote. Moutarosa a peine sur place mon Vandaki. Mais ba benga ka téléphone sur les katé. C'est ça le problème. Na mona koba ligne depuis j'ai ba benga ité. Ni la so ba benga ité. Ba benga yo koba. Ngate ngana chef ti. Ba benga pe chef Mich ka ba benga pe champion vol. De pour comprendre bien pour na yo Jires ba kimité. Non, na koki jamais koloba ke ba kimi. Non, biso do zongito équipe zongité. Non ba kimi ndeni. Merci. Et ça, juste des précisions pour la fille des internautes. Pourquoi tu Kimi a besoin de musicien? L'orchestre est en Anjili, Botala Anjili. Mon orchestre est responsable de Bazana, Bana, Bassina, Bapalin, Baza. Très bien. Et puis, bon voyage à Jacques. Et ça, entreprise. Yebisanga Siko, Bercy soit Akimi na Paris. Ah, ça, Bouloni. Ah, ça, Anine. Ah, c'est la musique. Parce que la musique, on voyage, on voyage, on voyage. Aucun n'a pas ton dernier, non, mon Canada, mon États-Unis. Musicien tambola partout. Boulon a biso et permet de se tambola partout. Paris, c'est magique. Paris, c'est magique, mais c'est pas du paradis. Paris, c'est magique, il y a danger. Mais Paris, c'est paradis. Quand le bâtiment que souvent à Paris, je suis millionnaire.
Il y a des gens qui vivent à Paris, il y a des gens qui vivent à Kenya, les qui montent avant dans Paris. Là, j'ai confirmé. Ouais. Bon, Kulukango partout. Chims Kabengele, ça va immeuble. Oui, on a Chims Kabengele. Patrick Baraka. Eau potable. Vous savez, on va dans le Bumbashi. Immeuble. On a Patrick Baraka. Tolegi boss Patrick Bala nala ngana boss Patrick Baraka ngana tolegi na wana nganet na vole ka Chims Kabengele nala l'homme des immeubles alors Giret Foudre to mo chité na yo la télé c'est l'état na pesimbo te na commanda Poupou papa na Pounet Baramoto commanda Poupou papa na Pounet Baramoto na kata Nairobi na Kenya na pesumbo te belé commanda Poupou japonais Monzaka Songo coiffeur international et puis merci na Adelar Menga Hero Million. Joyeux anniversaire, il y a Flavie Panda, il y a Panda, on a pu son anniversaire belé en tout cas, année 2023, et s'il avait concrétisation, il y a un rêve, il y a un projet. Je voudrais proposer les buissons Nini, na chemin de la gloire au Yembi. Bien sûr, vous en avez vocal, vous en avez combien de vocaux? Vous en avez Toyo Katamo Bagisoba, Soba Mons, Sansa, Atamo Mukemke. Atamo Mukemke, Pesel Somo Bavagu Kaka, Tokota ne Lengi Nango. Rosaline Rosé Alinga Bongo. Mais non. Lilo a disque. Il a chemin de la gloire. Ah, Prince Bakali. Oh, balangate que je reste dans le cours sur mon logo, mon boy. Pour net, na ba conseil na yo comment il moi ba sikozo beta net moi ba flèche. Moi ba flèche wana. On ça pas bon les ba pro. Ta qui chanter sur Zoimba, ça m'a bilo sur sundo yaka. Yaka kaka payer payer. Net ndina ya ni lo na ba jojo nda bongo na yelo na mo boy. On ça bien posé à la PC. Tu vois quand on compte ça sur la jojo na poko tu so ben pro wana. To chité na déjà ça les lengue mission. Ba malinga ba yo kozo yemba. Te la fantôme na yemba na bona na yemba. Na yemba bilo na bomba na boy ko vocal wana ça ya mai. Je t'aime du plus profond de mon cœur, t'es un caboué. Tu fais comme je dis, non comme j'agis, puisque tu m'aimes. Alinga ka moi tourne un week-end, pour yoka bien. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Goûter. Pas du mois qui pleuve, qui neige, rien à ça déterminer. Vouloir ou pas, bangala nangai ata pour tout le matin bakale kiti sa délivrance na bolo konga na sa monga tete ka bo solution liberté pasi fendabi ai je te sais ma cielo fiati manai a encadrer bien à votre affection mon chagui si ton joli corps je préférerais écrire des mots d'amour. Jersey Manzambi Mana sake konza bilenga munga lelo kasi alinge tonda Poko ninyanga découvrir à travers kesta munanga Apesi arsena bambanda bayi baye Apianga moralement, spirituellement, physiquement Mana sake problème abelela ka mama yaka Mama pe dans l'immédiat Lobaka mona nanga nini ekomi Bolingo sake problème ba Lobaka chéri tout ça na seto bongisa Bomba sake problème Lobaka masta boma mémorable Ya bolingo na belela nani Papa te mama te o Pet nanga esangi akise Apoki abomelanga moto J'irai foudre Je vais courir pendant 10 ans Il suffit du matin à la vérité pour l'atteindre Passé Fendabi Yannick Onyente
Yannick Onyenze, Soupa Lyon. Merci beaucoup, merci Jirel Foudre. Ça c'était pour faire plaisir à Iso Mobali, Mobali Iso, Régine Ilungaske, maman présidente, et puis Maître Drapeau Blanc. Maître Drapeau Blanc, n'a pas son mot Ndoi, Guy Malela, les princes de la ville, Ndoi, n'a pas son mot Tebele, Guigui Chanel criminel. Guigui Chanel criminel, n'a pas son mot Tebele, Mboutalombi, Guy Basket, Mokonda des continents, et puis Dadima Vungule, n'a pas son mot Tebele, je reste foudre, en tout cas, ils avaient plaisir à trop, il y a un merveilleux biso, na émission à Lelo, monde des autres talayo, mais avant la clôture, na zona Malik. Malik impressionnant les animaux les émissions sur Lelo. Ouais, dans cette émission totale à Moka on est parti à Kin Lelo on a sur le plateau. La zone n'est en direct de Paris. Ouais. Yo zone. Tu as raison. Yo zone en train zone. Quand on bangue la bino. Non, pas bangue la bino sauter tozana. Alors yo zone ta lo ba moi trotté mais moi quelques salutations na bateau botala yo. Non, peut ça mbote mingi na boss Philippe Mbonga na patron Boniface patron Bola Junior Katoka Lolo Pontiac batunyo so balinga Malik Sente Mokonzi Balance Dani Jordan Igor Watuluka Merveille Watuluka Veve Montana batutu balinga Malik Sente na pesi ba mbote. Merci beaucoup, c'était Malik Sente. Alors j'irai foudre to clôturer na émission monde des autres là eu plaisir au Yambayo. To bandai bien to aussi cette émission Kitoko. Et puis message moi pour la spiritas na ba fani la bonne musique et puis quelques salutations. Spiritas bambote na bino parce que partout dans le monde. Donc spiritas bon continuer car toujours motivation na biso to c'est la bino pe boulot. Donc tout ça pena la team moi au grand complet. Tout ça botika na bino no ba mirmi bo c'est l'orchestre na bino guitare. Bo ça la poser biso tout ça musala. Donc ba na bon internet boyo kana bino bomona na bino bozomona mais nga na pesa conseil boje la orchestre na bino na Kinshasa bomona biso to okita wana batkali nandenga fotende na otambo na Paris ndeka na mona mona kande na tambola na Luanda bebe tambole tozoma ndé na tambola na Abidjan ndé na tambola na Soudaf ouais vous comprenez donc et là mon côté sont influencés et eux ils ont trafiqué rien et ça parce que au moni kotika là bakali c'est que na bande livre à zéro na moka boulot mususu parce que ngande na za boulot na salaka yango déjà promettre pour balanga te ke boulot na ngai futa ngate ya belé ba futa ba mbalo bateka ba mapango ba kaboli ma départi kwa yango na mboko ngana yaka ngona boulot na nga alors ils ont promettre très bien on a ça confiance et si mais puis base na ngai tsika ngato bazara na toujours ba type bokana na zara bango na ba dani champ de chinois congolais hein grand chinois congolais jeune mo intelligent jeune mo posé jeune mobala ma Josiane Onyenze ma Josiane Onyenze hein beau frère Nico Onyenze na baidi Onyenze na pesi mbote ba mona monde presse de Liège gaka film presse yo na pesi ba mbote belé donc il y a là na Liège ça va na Liège na pesi parce qu'on a Bruxelles wana ça na Lévi Sabotana très mystérieux Lévi Sabotana il y a matadien kudia kubanza na Junior Yombo odiloma pour exemple à suivre yo bogada batu na Junior Yombo na peso abote bele Veti Stabengele Gaëtan Sanduku et Trésor Soki de Bruxelles Trésor Soki na peso bambote bele et sans oublier Mike Mekombe Baleine na pesi Mike Mekombe Baleine bambote bele donc na pesi Jonas Ominga les boss bambote bele na pesi bana tout ya Brazzaville bana tout ya Kinshasa ba fanatique ya Jiras Fodo balinga ba soutenir ma petite sœur j'ai tout béa bambote bele prince bakali na la pèse la grande dame Nadège Bangala mbote bele la femme noire femme africaine au moni moi so sepeli Nadège Bangala merci Bangala ske Nadège charisme merci beaucoup ça n'a fini mesdames et messieurs fidèles internautes toto si c'est mission nani wana lisusu nani wana lisusu de près de loin hein ba Didier Piana tonton Stéma nana ba Didier Piana nazana ba Jexi Manzambi ba Chobo Stéphane ba Miguel na pese mbote Manzambi manager na pese ba mbote ba Jogo Carmel vrai ba ngotu ba mbote belé Jogo Carmel ba petit papa
basé belé donc batutu baninga la team Watt eza posé tous à l'aise tous à pépélé donc boninga na teza chemin de la gloire. Merci de retenir yo au clôturer cette émission Nzembo. Merci mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de recevoir ces artistes et musiciens qui évoluent bel et bien au sein du groupe Team Watt, alors que c'est cher à Héritier Watanabe ba émerveillé tout au long de l'émission Lelo Bayembi. En tout cas, merci à vous mesdames et messieurs. Et Tokuta Nambalasima toujours na Congo Révolution avec votre émission Royal Music. Merci Gislem Massamba qui était à la réalisation de cette émission. Merci Michel Kombe Aigle. Plus de 26 ans na Komboana, ya Marie-Hélène, patronne ya MHLMB, ya Marie-Hélène Linongi. Merci à Bruno Lubika Mongo ya propre. Et puis Yannick Monganga maman ministre. Yannick Monganga maman ministre na PSP Mbote na frère Chala na maketa na kati ya ville ya Nebraska aux États-Unis d'Amérique. Merci Nabino mesdames et messieurs. Néo Tam Tam Voyage na PSP Mbote Belé, Annette Bafossette, Junior Louereske. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Je vous laisse accompagner de cet artiste musicien. Je reste foutre pour le plaisir des champions Adol Mokonzi à La Rochelle. Wadel champion. Merci. Ça c'est pour toi excellence à tout Matubwana. Mama. Le roi Bama Mama. Manitou Bama Mama Obedenza ou nouvelle énergie, ça c'est gérer, c'est foudre et ça sous. Elingi motema, elingi zata mobimba, bye pa motema, bon zata mobimba, kosanga yo ledo, déjà total ya la vie nanga mobimba, na leli. Kachito di lolo, ya benalemba, na leli. Adani Shandu ya Josano Nyenze Pas bakali na olela Jirasa lelie Oh lelo angana sasali Lelo angana mula na ngai Mana pikja wo Seta Mero pesa ngaboli ngwa rouge lèvre Suka kasena rolemo Namaloba sukali Zoka na mote molinga kanali susunga Teo Pardon chéri, fongolanga na nyembes Ambulance dinière au charge Mboka Champion voilou Chali Rubenga, Kim Solo Mama ni mama Miss Kangandu Lise Pedro, je respire Smoke Mamba C'est Dambungu selon son cœur Selon le cœur de Totorina Chanda Miyoto Ah ouais La team Wata Toujours Claudia Wangata Wapile Bukantse Trésor Yolo Vanessa Khalifa Céline Chikou Konora Fula Edosh Lusangi Vandana Désert Ebe Poktanse Yamaï Sheila Kabibi Yeah, merci Tour Eiffel, merci. On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Kombe, Aigle Royal, royalement vôtre.